ya bokoko ya mboka Congo. Kata msusu ata ya libaya. Tozinde oyo. OK. Émission ya bokoko botala ndenge lo bakie soki lubuku suka. Allô? Oui? Ça doit être bien. Ça doit être bien. C'est la vérité. Bon, vous faites les athées. Vous faites les allées. Mais c'est là que tu fais. C'est bon. Merci beaucoup Balandi émission bokoko botala kaka de koronde komi kaka tono esthétique mbemba yeyo mingi bazoka moi talaka biso a masolo GDG et pas yayi moko coach na biso ibenge otobenga kaka batula mpaka pe ba mona peleve lelo to na kati ya émission bokoko liboso ya caméra wa bino ndeko kalo kanjo kalo kalonzi pe mona nzele ya tongo bato wasimbe bilili obozo mona mami koto traverser na quatre caméra kindoki ko kamo wapi pe to bosalite sponsor officiel c'est émission Moseka Demalewa moderne quand être bega que cordon abiso ya Roger le Ponda chef Lady NKTV votre TV officiel c'est ton nom esthétique Mbemba les loto na kati ya émission bokoko total maman abiso les lo c'est la biso ni total la émission changer na ngoje nga coach ibenge na biso bandeko bonjour maman. Bonjour papa. Pour ça goto merci beaucoup balandi boso tala kaka pesa na komo ba 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 ba
Kombo nanga Mélanie Djiboué. Merci beaucoup maman Mélanie Djibou yeyo. Ah c'est ça le lo elubo bokoko. Elubo le so le lo ko na ozani. Kombo nanga to lamba kapamba kankunde baya yabajano. Yabajano. Yo yabajano. Kapamba kankunde le londe gola maman et pas maman na so kati ya elubo bokoko. Maman na so. Est-ce que pesa no moto na kakamba na basongi na. Bamba ya bajano. Aya bajano. Batabo bajano. Batabo bajano. Lelo uteke kabya kwetu kulumami. Uteke kapamba kankunde. Merci beaucoup Bolandi Binutu. MKTV B52 la mignon officielle Kankambanga Kankunde lelo tokolia yango posa yakosa nzala nzambe. Émission Bokoko. Ah, Trobega que non, Bokomona lelo kakamba. Merci beaucoup, Yandé Maman, la soeur de l'autre relié à la 4e émission Bokoko, Kapara Kampumbe, chef de KTV Oyoki, Voice TV officiel, Maman Nabiso, à l'exception, Bilog Oto, la Manangolelo, Kapamba, Kampumbe, la présentation de Maman Bilo Nabiso. Toi, Nini? Ah, ouais, tu vas na Made Sunkunde. Nkunde? Nkunde, ya pembe, ya rouge, za Nkunde. Made Sute. L'exception, mon antilla, son kitoko. Mon antilla, ben bien, Nkunde. Yangoyo. Autre Léon Kampamba. Merci. Yango. Ok. Merci. Danger. Merci beaucoup Balandi émission Bokoko. Auto bagage grâce à Yemoko. Coach na biso Moseka oyo azo coacher ba mère na biso bozomona oyo. Hein pour ba émission eboye. Tolanda yakalo mona nzili tolanda ne mama na biso abetela biso kakamba nini kapani kapamba kankunde. Batulo mpaka pe bamona peleve tolega. Merci beaucoup Balandi émission Elubu ngai na oka monzambe na ngati. Maman Mélanie, tu comme sur l'étape nini? To comme c'est une étape ya kotuta mbwenge na biso. Na kotuta mbwenge yango moko te soki na tuti yango moko eko de ma poussière. To sangisa ngona poussière ya masangu. Mona ntili landa ye. Poussière ya masangu ndena ocha mbwenge na ngana poussière. Otango na kotuta. Ekufate ebima nini poussière te. Tango na zo tuta za pona longola ba posto. Ko kapamba kankunde atuteka na bin tubino. Merci beaucoup Balandi émission mais Bokoko on a mona bino bo mona te. Non na mona te on na bagage posa ya kosa to santo na tonzambe. Po nan na mona te boko mona kana kati ya émission Moseka de Malio moderne des sponsors na bis officiel PA to sana émission Bokoko. Soto lobi Moseka cela veut dire que c'est sponsor na bis officiel. Merci beaucoup Yakalo mona nzele. Tolanda ba on a deuxième étape. Merci beaucoup. Tulam paka on na somo na mino somo na te c'est bon tali couleur ba plan nga lagi mais na minute oyo ndenge bongo mer na ngai ana on di mateke ka yango ndeko mibo eza yango sango na tuti wana na police ko ba poso nyonso ya likolo wana ya rouge elongwe mona ntili benga yango za miracle etikali siko ya pembe boyo etikali botolongoli ba spécialité nyonso sisi konde na musikelisa moto na chema ya moto na bandisi kokolama batula paka ba mona peleve o biso to moni awa eza ko kamwa façon kundo ezala ki tala ndenge bongwami ndenge komba couleur oyo mona ntili toleka awa eza ndeki makambo. Merci beaucoup Balandi émission Bokoko tokobi mama tokobi étape nini? Tokobi c'est une étape ya kotia nini kundalanga na moto. Mai eseto ki déjà na usko passer c'est kundalanga na tia siko na moto etoka bien oebela siko. Merci beaucoup maman so tiango Balandi ba mona tiango. Habatu la paka pe ba mona peleve
kokamo wapi na kati ya émission bokoko ya bwe bajui wapi pese loko oju loko mona ntili bendela nde ba ba plango bendela ngatande ya changer couleur kokamo oh bien kakanga nkumbe oza bile ba songe bana ba songe na moto balwani ba songe na mboka baya bajano eyo bata bajano bajano merci beaucoup Inspiration Saveur Culinaire Besengande la mignonne officielle pe chef lady yo ko sana ali bomat o mona to les gars Bokoko, tout le monde sur maman, tout le monde est appelé sur donc comme c'est la deuxième étape quand on devait se faire capable mais ça na mode maya liboso ekawuki ngina bakisa maya mibale po ebela ezankunde il faut ebela ebeli bien bakolia ngo bien ya solo baya bajano merci beaucoup mon azile maya bajano neto moni makambo awa danger et le Bokoko, maman a sauté comme son étape nini. Ah, tu comme si on a souka. La pamba quand on fait ebeli. Ebeli? Ah, kababo. Ah! Papa, comment? Y'a otala. Ebeli. Quand les autres, au moins de la ebeli. Mais ils ont fait comme quoi il est ndio il est ce qu'on a mis la chasse comme tout en ville. Oh, et en moins quand tu Mon anti, zongo bien. Na mon anti, oh poto sunderi. Tendenge poto boyende kapamba kankunde yango yango kama sisi kwa mafuta mbila poto sela kana mafuta wili teka mafuta makunzi imakuzu mwe mumonga aye nzambe bibi ulubango mwe mumonga nge wabera mukapamba kwetu merci beaucoup balandi émission elubwe bokoko yangunde bokoko nde bozomona oyo kokamo kande tonalo bakake posa yako sa nzola nzambe ponga nazomona bino bozomona te mona nzili tokoleka te mission elubuya bokoko mama na biso comme sur une étape ne sikoyo awa kapamba na nge bele na kitisi na chena mesa sekona okalenga mbisi pona cha mopanzi après na tuti pilipili na nga toli po toli bien ya onde toli na biloko wana yango toli lango merci beaucoup ba tuno pa kape ba mona pelefe cameraman na ngata ngati tuzo zo biloko okande mama na ngata na tuno Oli on a fufu beto leloni. Oli on a fufu pesa ba lambi ba chemu na bwanche kali kwa na bwa chom. Oli. Yambe tole bilo ngwa. Merci beaucoup balandi ya émission ya Elubu ya Bokoko ba bitu oli na buku nini. Kafamba ka nkunde. C'est oli na buku nini? Buku nini? Buku na bwanche ka. Merci beaucoup ba Kassa oriental occidental moyen. Badiano. Merci beaucoup cameraman na toleka. Merci beaucoup boyoki ndenge maman na biso expliquer ndenge alambi kapra pour na ye pesa na mote papa songena pesa mona Badiano merci Badiano ni munayi yeyoa merci beaucoup to comme na suka émission na biso o basala époque biso to sala to pesi merci pa yemoko coach na biso émission Moseka Francine Moseka Loponda pe cordon na biso ya Roger Loponda Gino de Mukota Inspiration Saveur Culinaire Voice TV officiel Besengande la mignonne bino surtout Botama congolais Boya Kotala Dem TV 3 Dem TV Sport car ndenge to ezala kaka liboso caméra ezaki bino ndeko mon anzili ya tongo pe yakalo kalonji liboso micro setondo esthétique mbemba to komina bino na mbala sima na kati émission sponsor officiel c'est émission Moseka de Malio moderne totiki esika et pa ba mama na biso car ne tondo esthétique mbemba lobaka posa yakosa to sanzola nani to sanzola nzambe na biloko ya bandeko na biso ya basunge kapaka bonini kapamba ka nkunde on a pelé to baka la kati ya mission Moseka de Malio moderne to mona na biso ka ba pelé kaka merci beaucoup na maman na biso mimo la fleur oya pesi biso lelo ba doya ba nzugu oyo bozo mona kaka ba la photo partout bozo mona grâce ya même na biso mimo la fleur alobi non na kati ya émission o tono esthétique mbe ma présentaka faut ba mère na so ba lamba ba mère na so oyo ma mère pas mimo la fleur na pesi no bobi ni pour mimo la fleur merci beaucoup
Merci beaucoup, Gracia, émission Moseka de Malio moderne. On a mis la fleur, on a bras droit, il y a Tantine Abisso Moseka, il y a une soutenir, Tantine Makassi. Merci beaucoup pour la maman, la fleur, maman, merci beaucoup. Encore. Merci beaucoup, maman, bonjour. Bonjour, papa Nanga. On peut s'en accommodant. Combat Nanga, maman, patience. Et c'est bloc aux olio bien. Nayebi yango très bien. Eza bloc wanani. Eza biloko ya basongi ya bukoko na biso. Iyo za musongi. Ngana za musongi. Loba mukena musongi non. Loba non, loba na kisongi. Nkwete kuja kapamba ka nkunde ka baba teke ku mama Melanie. Efi kuja lelo no biku biba kila ku papa Moseka. Ndio mutekala mu ititani shepano. Ya bia ndio atujena mukano kapamba na mu atwele file mukulu na mu merci. Merci beaucoup kapamba ponde. Toina tuna kaka bo. Ndeni osoni na lutu wana penda. Na mama zole lutu alibe. Yo le ali kopana. Lutu ali liba wana. Lutu oyo yango wana bukoko na biso batangisa biso kaka batikela biso ba biloko oyo potolela kanango esalaka bien makasi. Merci beaucoup kapapa pour moi. Bon mon nde maman na biso alobeli ebe ndelo bokoko na bango penza to tout bonjour maman. Bonjour papa. Yo be mu kamsanga to mona ki na kata juku to mona susu awa e nini en tout cas belubu ya bokoko eza belubu moko en tout cas tozonga na makanisi na bokoko na biso ya solo ha ila kisimba uzabna en tout cas tokoma na Congo atolia so belubu abo tetango omona ngo makanisi zonga penda na source esika to utaki ya solo ha moto to moto longa penda petit en tout cas ne sengo makasi. Merci beaucoup maman to sepeli makasi bye kapara mpungu Merci beaucoup émission Moseka de Malio moderne bye. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfant en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfant en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Boy. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo. La signature na yo ezalani. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalani. La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo ezalani. Makoso na pomme de terre bali yango makasi ya bouillon. elubu ya bokoko ya mboka Congo Kata mususu ata ya libaya tozwi nde oyo. OK. Émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka.
Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle équipage, l'émission Monseka de Malewa moderne. The